bango. IDPS viva. Madame Makasi. Les réseaux pèsent vivre en matière écoya au évangile. IDPS viva. Désormais, moi, santé bandagi de Tunisanga. Mais ndenge ça on a semé notre so banda to sala na bino awa ko banda lundi ti samedi. Alors fongola no mata oyoka oyeba politique to ça na niveau nini to so kende wa tombola sikolo ba ganga bas Fachipe. Chers combattants, awa okoye bakeno banguna ya RDC binyaki bango bikoti lelo na kolobela 2 points na ordre du jour. Point ya liboso na kobanda sur le plan diplomatique. Oye bafachi na niveau ya Allemagne akendaki kosala ni awa na Italia akendaki kolukani ndenge tozolo baboye ake na Turquie kuna na Turquie akei kobina mbeya IDPS viva akei makambu ya liko par après sikoyo oko comprendre décision nini ba grande puissance ba décideur ya monde balobi ni na Italie pour na information na yo ezalaki conférence à batu ya mindele ya ba grande puissance ya monde seul noir le président africain oyo azalaki kuna na kati ezali Fachipe betala Fachipe mabo makasi yoso makelele Tshisekedi yango mo classe na bino sikoyo ko comprendre politique et comme na niveau ni chers combattants la minute du faut boyeba que non guerre technologique et s'opposer na monde sikoyo pièce maîtresse oyo azali fournisseur ya ba matière oyo esalaka que non technologie ezala toujours à la mode ezali République démocratique du Congo. Très bien. Alors que batalaki côté ya ba crime contre l'humanité bamoni Kagame Kabila Katumbi bangashaki balobiste belé na niveau ya Libanda on va freiner arriver à tribunal pénal international. Na ba investigation facha sali. Ba ko découvrir que non ezali na ba contrat mal négocié, mal signé, oyo ezo engagé RDCT mais ba individu. Ba signé na gouvernement chinois. Faut-il alandeli à comprendre réseau wana nyoso ande alobi alimedia biloko na yebi yango bana mai bakomi ba mitelengani ande sikoyo tokende koto na Congo président ya Congo ayebi makambo wana te bolanda sikoyo batu oyo bosinyaki na bango bako contrat et indi IDPS viva parti au pouvoir viva. De l'autre côté, Katumbi engagé balobis na église catholique, na Kabila na niveau ya Libanda. Parce que là déjà lobbying, Obayo Kanaba bimisa candidat commun oyo ko faire face na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mundela le bibino bozo sala baje. Ebisaki bino keno bokende bokutana na Fachi bosala musala bino bosoyo kate bosoya awa kaka bokoma ba président de la République mindele balobi wana États-Unis na quelques puissances ya Europe balobi biso ndenge sabo il faut tokangela Fachi bwe bakangeli Fachi bwe ande nazo pesa yo exemple moko na pesa yo esengo pas comme président de l'Assemblée nationale il faut la président. Il faut un député national. Avant Facha kende Europe, comment est-ce qu'il Facha kende à niveau ya Malawi? Kuna na Malawi kende ko sala ni? Ba voter premier vice-président ya SADC. Oya ko sa fonction officiellement na 2023 qui na 2024. Alors que pas c'est la président ya SADC. Il faut annoncer à la liboso président de la République. Est-ce que Soyoka peut continuer? Tout le bateau.
pour la président il y a SADC, il y a l'Union africaine, il y a Yambouna, il faut la président de la République. Yossiko Moutozo c'est l'élection. Fati déjà en 2023 qui est 2024. À cause de la officiellement président en fonction de SADC. Tout pendant le président de SADC, il faut ça le président de la République. Mindele Bakangeli Eboué. Yebe! Dès le moment conférence. Des conférences. Souci Nabino et Saline ni. Pape atindaki ba émissaire na ye awa. Baya bakutana na Fati. Baya bisa bango nani azo créer mubulu na procédure ya seni. Fati alobi yo moko kende tu na 5 ans. Baso lukani nini. Alors que Fati Samael. Boyebi structure oyo olenganko ya Chiraka. Sensa. Ezalaka nini? Ezalaka structure moko ya suivi ya accord ya Saint-Sylvestre. Nakati ya structure wana bapesaka ye $1 million par mois. Sokande nakati ya structure wana shola zali naka. Ambongo sana ka. Sikoyo batu babandaki ko comprendre te Fati atiki kaka olenga azala wa. Awa siko na minute de sona na messe. Tolo bato. IDPS viva. Oebisaki bango IDPS c'est ça machine ya po. La politique. Fati à niveau ya Italie na conférence ezali mondiale concernant makambo ya ba investissement européen. Mais balobi président ya RDC fois à la wana. Avant-hier basalaki tête à tête na monsieur Sergio Mattarella azali président ya Italie. Après coup de fil il y a protocole il y a pape. Alors il faut que l'on Italie sans que tout le monde très bien. Il n'a pas servi fort. Inde na Vatican. Les racomi kuna papa kena gauche droite te. Pesangai ba kombo ya batu bazo se met trouble. Na makambo etalise. Fati oteno denge zali wana papa lobi pe chamé. Pesanga bako. Fati chelo woko na veste. Kombo ya shole na messe. Kombo ya mbongo na messe. Tout avant décembre. Bango tout il faut bazonga Italie. Akende ko sala makambo na bango ya apostolat kuna. Awa bakotinda batu musu. Boni bino batu mibale bolingi bo s'opposer na mutu mort. Nyonso wana po ba comprendre que lobinga bango nyonso oyo basali. Comme un président en 2023 et Simbité, il ne peut se vivre. Candidat Oyo Yaba Mindele, candidat Oyo ya peuple congolais, Zali Fatime, Awa Siko Yoka, laisse ma camboué bandi. Tolo bate. To panzate. Place na kochitele pour la kotique la président son. Chaque combattant, au moment de la politique, il faut que ça ait un nerf solide. Ceux qui ont un air solidité, on constate la barrière de. Bon, dernièrement, tout puissant Mazembadimi au teno, il faut balimbisa matata, il faut balimbisa John Lumbi. Alors que Fati Azali, la personne, Azali mieux informée, Azali plus informée, na RDC mobile. Awandenge tosolo balabino, mukolo ya lundi. En service de renseignement, na la police scientifique, inde na kingakati. Très bien. Kuna bakokende kosala ni. Bakuti liste. Na kati ya ndaku ya John Numbi. Na kati ya liste wana akomi bakombo oyo ya batu tufalaki babo malaria azalaki na pouvoir. Oyebi kombo ya liboso nani? Kombo ya liboso Dr. Etienne Tshisekedi Wamulu. Il ne peut se vivre. Papa. Ozomona mutambu na bango moko bakwa ina ya Kabila lobi a convoqué réunion ya ba proche na ye nyoso alobi babimisi ba top secret nous pepe oyo nani abimisi ya mwana yanko ya salinko. Très bien. Na deuxième liste batu bazalaki ba cible ya baboma eza ba officier congolais de PRD. Donc ba Yuma ba Mamadou,
ba général Mbunza Mabe ti ba kufa bongo bazalaka na liste noir ya Hippolyte Kanambe Kasebe ah sikoyo kanza menenga sala kama kambuna yetolo batotolo bate bakanga Pascal Mukuna awa babimisela biso bafoko ko bakoko ya Laurent Désiré Kabila awa siko ba secret bimi yo ozalaki officier militaire na kati ya chambre na yo morgue ye kosala nini et puis ce qui est grave John Numbi azalaki officier oyo babengi Galaxy par chef d'état-major il faut akatela ye sali azaki 4 étoiles donc yo auditeur général osana droit ya ko-auditionner ye ata mukolo moko parce que ye azali likolo ya nyo compte tenu ya ba pacte oyo basinya siko ndenge tozoloba na bino awa mobali oyo abotisa Olive Eric Leng soka nde baboma ye bakuti nzoto na ye na ndako ya John Nu bino pe sebifa toloba te topanza te bafoto ya Floribert Chebeya na kati ya ndako wana plan ya assassinat ya Laurent Désiré Kabila na kati eloko siko oyo ngana yo ifo tozala kirie ezali bakuti cartographie ya cité ya Oya carte na bango ezalaki nini toloba te déjà mukolo ya landi police criminelle ya États-Unis na Kinshasa ndenge tozoloba boye bataillon oyo tobengi ya bambwa na bazobenga bango ba Rottweiler bakiti déjà webele batindi 5000 na este msala na bango chance ya ba ADF donc yesoki ayoki kaka solo ya ADF c'est quoi il est pas service awa sikona pesa yo isengo Chine a déclaré déjà à partir de 2023 il faut basala sonio auto donc bakobanda kosala ba mituka électronique États-Unis atali que non na bataille économique soki biso tolali Chine a kolekela biso coûte que coûte il faut tozala na contrôle ya États-Unis da ndenge Chine aza concurrent na biso direct biso siko tokomi ko collaborer na Turquie il faut Turquie na Russie pe bazali na intérêt ya ko soutenir République démocratique du Congo pour être économie na biso pe etombama ande qu'est-ce qui va se passer mindela va se concerter bakengeli Fachibwe donc omata okita élection ezala na lola ezala na mai Fachi président pana kosukisa papa yebisi bango boye ndenge bino bozotelemela kadima constitution ya RDC lobi boye soki boyokani te muto akoorganize ba élection ministre ya intérieur très bien ministre intérieur nana nomae yo sikoyo yebe président ya Seni président Yokason Ache président ya Seni yo coordonné masolo nyonso ande na centre ya compilation batie mwana koli yebakena bamare nyonso batekaka ba député ande sikoyo na 2024 yaka yebe sikoyo qu'est-ce qui se passe faut-il comprendre que na kati ya armée ba traître bazali ebe asali ndenge nini abimisi déjà 40 officiers na retraite tout chef d'état-major na kati les razoya awa eza pona konome chef d'état-major ya donc ozala chef d'état-major ya armée viens na ye moko bien formé na États-Unis da Roger Tshisekedi yo sikoyo ya yabe oyeboye donc mukwa mukama du ngai na bino lo IDPS vivant parti au pouvoir vivant tombola le bon ganga base lelo na repère information te mena ya ko rappeler batu IDPS vivant je pense na santé te kuna na sima kuna ko tema wa marti témoin
nayebisaka bato ke mboka oyo soki fatia soki pouvoir te mais Congo ebungi UDPS viva nazo rappeler ka bilo mwa moke na kita na ngai yoka tozwa pouvoir oyo toyoki Kabila akenda Addis Abeba alobi je vous dis pas au revoir mais je vous dis à bientôt ya yemoko bino nde bolobi UDPS viva alobi je vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt boyoka ngai bien nazo rappeler ka ba fait historique pour la kita eloko ya mibale tofanda na bino awa ministre moko abima lobi na bengi ye mei tofandi ka na bino na mboko yo toyoka mutu mususu alobi on peut pas nous intimider tofanda na bino na mboko yo toyoka batu mususu balobi ke non soki bameki tokosala nini tokopanza en désordre UDPS viva tofanda boye un général qui parle devant Otobengi commandant suprême que je suis pas un agneau. Or, le contraire, sur la classe, s'il n'est pas un agneau, cela veut dire soit c'est un lion, soit c'est un ours qui s'est dévoré. UDPS viva. Nayebi Sabinowa. Yaya. Tika nayebisa yo. Obando fungola manga. Azasa le côté. Est-ce que ce monaté? Non. Il fallait qu'on joue politique. Il y a Mayele Makasi. Il y a les Kobo et les gens. Bafana na mboko yo. Ben Mabunana Kabila na centre-ville. Il fallait qu'on applique politique à Mayele Makasi. Même Bamindele Bakamwe. Comment on a si déboulonné ça que Massa Sebet Likolo. Il y a un moment comment on a système ya kasokoma sokoma kalala muto bata malekyo na maye to jusqu'au micro balader to luka to yeba batu wana bande kolobela nini mudiamu di fa mwana mudiamu di fa fami to luka to yeba likamwa mwesa ni mbola loboko kanga ba fachipe so kandeli kamwesa kinini gombe papa bazo sala makena likolo yango moni ba ancien généraux ya Mobutu tangu bakutani na Fachi ba bisebo tanki ozana auto bengi contrôle la Gombe te ozana contrôle ya ville Kinshasa très bien et lokoni ne kosala nzamba tina ka corona ta sani ne corona ya ta sani ni nzoka nde na se ya sandu ba magasin bosomo na wana bataki ba cache d'armes. Non, parce que vérité. Parce que bomba. Vous en avez un qui t'en a un na royal. Mais pour ça, bomba. Bomba le bon gangaba. Yaya nazo fungola bino makambo. Nazo fungola makambo sina lobaka yango. Bamsu bachaka tembe. Avec ça, azo pour awa nazo bisayo d'ici fin de la semaine prochaine. Tous ceux qui t'en a kingakati, pour tout ça la contrôle ya miba. Très bien. Ceux qui na Gombe bimi ya boy. Dans l'hôtel, la marque, Morti 80, Morti 60, AK 45. Oba lobby, lâche flèche. Bon, la soba bête yango, sosa comme un limoué. Na côté de la salle, sosa comme un limoué. On est à l'armée, ya moutuke, à Bomagi Posani. On est à cause coup d'état, papa. C'est ça. On se fait un hôtel. On est à moi, Soubana, ça se salema. Waba Yuma. Webi politique ite waba nyama papa na wasaki na mboko tala papa na osoka zaki pêcher bakocha ministre pêcher les vaches mwana sara ko le katatana UDPS viva na sana kanda lo baka mukena ken na bige na zoumela te dem mukeka kana ken boka siko tangu to na confinement na Gombe batu bakangi oboy na boy on a si découvert bakacho citerraine. Que désormais je l'aime parce que les généraux sont fatigués au tiki gombo sambwe c'est ça pour bango na kati wana avenir moko yebomi makamunyoso avenir lilala les orangeux très bien na numéro 5 wana chonumbi na numéro 6 ya avenir wana chadara saki wana na numéro 15 moi kasanji Jacques Boel mutualia butoka UDPS viva. Yaya Nazola Baveri. Vérité.
avenue on a très dangereux na numéro 19 nango mo fasakanya na yebisi papa tika uzo cha munoko yo tasema na lokala kabila ndem talosani yo webi politique ta c'est ça mbala moko tangu ka changement salami na autre bengi auditorat militaire général ayo wana bito fungola miso très bien John Nunda zaki na 26 résidences na 26 provinces nyonso. C'est pourquoi Kabila Tchakaye inspecteur général ya ba FARDC. Kwani a contrôler ka mouvement ba généraux nyonso. Basa la batunaye. Mais siko bino bando chatembe. Les lois va découvrir autre bengi chambre froide. Congélateur à Gaillard, ba classe rambolongo te ma classe bimbembe ya ba. Avant babo mayo yoka bien yoka loko. Avant babo mayo bakangi osinga. Bako bomo normal te. Akoyana sizo moko. Akati lito imoko. Bapeso mi papa miko mona nikuna. Bapeso miko boy. Ozo sa l'interview. Kabila sko one John Numbisko ache Kabila zo talo en direct. Yo sko lo ba yo ozalani. Otenga ibo. Azoko sa bokate lito tak. Yango soki nazoko sa makambo yo. Tozo senga na justice. Abambela biso ba photo. Il y a eu plus de 10 000 photos bakangi. Cela veut dire ceux qui ne connaissent pas bunga, il est grand temps. Eric Lengi otoso Eric Lengi. Mobile mon mari. Mobile mon mari. Bakutiye, bakosa bakati ndambu. Mbebo boye, mukongo boye. Tokuti shebe ya bolumbu. Ah! Mon frère, tokuti ba dossier ya musée. Oyo musa bandako travailler, jour et assassinat. Bah français bah ça clair. Dis-moi qui tu fréquentes David, Salomon pour on a Bible. Comment bah ami ben ennemi à tatana yo na régime non de baninga na yo. Toi bah so batte. Toi bah so batte. Communauté internationale. Voilà les criminels, il est là. Bozo la biso Rwanda, bozo la biso Zimbabwe, na Angola, ba ko bunda na Congo. Siko na zo tuna. Yo ba non ba ke. John Numbi ça eloko te. Botika ba vivre en paix Katumbi. Au moins, il va considérer ça va demi Dakar. Yaya, il y aura des bisayo. Ce qu'on a des pères et des mères, on tombe le bon côté. Des pères et des pères et des. Et des pères, c'est vivant. Parce qu'un des pères et des mères, à cause de ça, ma cambote. Mon frère, il y aura des bisayo. Makile Gangaka. Makile Salarapasse. Quand nous disons soutenons Fatih, car c'est notre frère, c'est notre sang. Fatih ne peut pas accepter Bakata Moutoubouy. C'est ça. Yaya, Balakisi ne Bakata Matungulu. Ah non, basali boulette. Baniki boy, basala machine mo basaki na katwa. Batie mutu boy. Na minute mukio comme etc. Tala niveau kindoki. Papa, dans on soit comme morté 80, ce qui est bête ça biso tout daé. Mais nanda ko mutu. J'ai dit bien nanda ko mutu. Wapi na Gombe. Tout près ya bureau chef de l'état. C'est que banda ko teli sa boy. Tout. Na muso za na prison. Yo. Tala, nazo répondre à Batuna Kita. Très bien. Oyo tobengi fayulu. Dialogue yo sana mboko yo. Yo mutoza na prison, okotika na prison. Dialogue ya yomoko. Oza mobile atembe. Bima le 15 total. Très bien. Il te passe à vivre. Partout pouvoir vivre. Yo kana bisa 5 ans. Pas de déclaration. La Maramoto Moni et pas John Numbi. Katumbi, pas de déclaration. Fayulu, pas de déclaration. Moyibi ya Mosito. Alors, moi, je ne sais pas si je suis malade. Je ne sais pas si je suis congolais. Je ne sais pas si mais je ne sais pas. Papa, il te pèse vivant. Papa, moi, je suis à 48 heures. Bokata mbongwana. Moi, je suis à 48 heures. Je suis à Mabe. C'était les Congolais. Mosito, quel est le résultat? C'est 300 maisons. Quel est le résultat de Mosito? C'est Kokangaï chef. Mosito a Banamboko. Et c'est ce la première ministre de l'Hôtel. Tout le monde fait un abisso à Lunda Boulouté. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Et puis, vous voulez dire ça, papa. C'est l'Iwana déjà clair. Boboy Kadima, et l'Ikoloba, Aselo, Nyataba Otole. Et ça, on dit la discussion. Et ça, la discussion. Kabila, au moment où l'élection du gouverneur, le gouverneur na Congo, c'est une démission.
Côté le maximum chef de l'État. Deux, pour saboter le maximum chef de l'État. Côté le merci, ça veut dire quoi? Quand on donne l'ordre, ben exécuter un côté. Soit les Camerounais, ça les va bloquer. Gouvernement, il y a Kabila pendant 18 ans. Un gouvernement sanguinaire. Aujourd'hui, Nazan a droit à porter plainte. N'a porté déjà plainte. Contre l'eau portée, c'est prêt, président. Je me prépare encore cette semaine. Non, tu vas que ça plainte. Oh, Tala, et ça clair. Qui est le commanditaire? Tu as le nom de la notion en bas. Voilà Kabila. Nabe, Yoka. Nabe, t'as le Bilal, les Libanais. Naboutou, les 16 et les 17. Basalani. Baboma, ba Libanais. Skoyo, naba photo, ba moni wana. Ba moni to amoni amote. O banda gango formol. Nabe, t'as ma Bilal, bandoko Bilal, bangwan. Baboma, on 17. Exécuté. Batuna, Nazana vidéo, balobi, qui a tué Moussé. Batuna, qui a dit ça, Babi? Un certain Joseph Kabila nous a donné l'ordre d'exécuter tous les Libanais. Va exécuter à bon point. Les autres étaient au monde. Les autres étaient au monde. Nazolinga, maman Olive, tellement expliqué, biso, justice sélectif au nord, et ça, wap. Yala, yotam sosa kanate. Papa, c'est là, là, Yala, batanamawa, on dit à Batumi Makakwa. Otali Yomoko Leli. Peut-être mon frère n'a fini, peut-être qu'il y a un Mikolo. So, Salaka, on va pas son anango. Yoka. On va pas son anango. Ça me fait très mal. Toi, on a il est content. La justice congolaise, bon, soit ma précaution, bon, ça me Joseph Kabila. Merci.